Tokotala CGTV, maman CGTV, na papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa CGTV, na Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse CGTV. Tokotala ba mama na ba papa message na kopesa na ba fidèle na biso bazala na écoute na mayenyon surtout oyo gouvernement azali kotia na disposition na bango eloko ya liboso na kosenga na bango eza yango wana toyeba kosokola maboko tango nyonso pe toyeba kolanda ndenge malako l'État akopesa biso toyebi ke coronavirus eza réel ezoboma la décision mosusu bazwi eza bien ngana linga toujours kolukaka kopesa nuance moko il fallait associer les hommes de Dieu et puis l'aspect ya prière pe kotalisa bato beaucoup plus la foi. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Message oyo ngai na ko lancer na ba fidèle na biso na mai o etali kotambola to pe ko panzana ya coronavirus na katikati ya monde. Message na kopesa na ba fidèle na biso bazala na écoute na mayenyon surtout oyo gouvernement azali kotia na disposition na bango eloko ya liboso na kosenga na bango eza yango wana biso tozali bakombi na bango direct tant que ba fidèle na biso mais mboka ezali pe na bakambi nango bakambi ya mboka bazali na ba moyen oyo biso tozali nango te pour ne fiske to kopesa bango ba information na ba disposition oyo kosunga bango. Alors soki baza na confiance na biso bakambi na bango ya lingomba biso bakambi ya lingomba topesi bango na maboko ya gouvernement bazala pe na confiance ya gouvernement pour na ba moyen oyo gouvernement azali na yango na oyo ako disposer yango ekosala keno bazala protéger soki balandi yango te ekozala vraiment pasi mingi po ete même biso bakambi ya lingomba to kwa ko intervenir te yango wana na kosenga na bango nyonso tu bayoka mai oyo gouvernement azali koyebisa bango balanda ba spéculation te parce que na landi même na ba réseaux sociaux même na ba médias mususu na zo landa ba contradiction ezobima gouvernement lobi boye mutu musu akoya ko lobo gouvernement zo luka mbongo o gouvernement zo sala boye quel que soit gouvernement ko luka mbongo na ndenge o bango bazo kanisela wana ou bien ko luka mbongo te mais virus ezali wana bamboka minene lokola bamboka o ezali ba puissant na katikati ya monde so ba connaître yango ba prendre ba disposition yako zala na ndenge ya ko protéger que virus wana boma batute bongo biso awa to ko zala ndenge ni parce que biso pe to landaka mingi bango alors yango wana mutu moko atika ko compliquer situation ya ba information oyo gouvernement akoyo ko pesa biso awa pour nokite akotika batu mususu balongola ba disposition sécuritaire et sanitaire ya bango moko ezala mabe mingi na ba fidèle na biso ba pesa matoi mingi na gouvernement pe bayoka pe biso bakambi ya lingomba lingi tuza kotambola na bango po ete bazala protéger contre pandémie oyo ezotambola na katikati ya monde. Oui, pona bokono oyo ezali ko tungisa naza kosenga kaka basali ya nzambe pe batei bakoma ba journaliste te ya kobanda ko commenter l'actualité biso tozana liloba ya nzambe pe de l'autre côté na lobité que to kipe makambo eza ko salamate tozala na équilibre wana entre ya kozala trop journaliste kolongwa na musala na biso ya prédicateur un peu kokoma commenter bato nyonso bakomi be spécialiste wana ndeza mawato yokela ba médecin ba oyo baza kokamba biso pe topesi longonya na baninganga nyonso pe eloko tosengi ya malamu toyeba kosokola maboko na biso tozalaka na distance oyo ekoki pe ba oyo baza na mboka mosika lokola bafandi na ndako eza occasion lokola pona bango ya kotanga liloba ya nzambe surtout na sengi na basantu nyonso totanga mingi pisom 91 mukolo nyonso ekosunga biso makasi mingi tika nzambe apambola be.
parce que le gouvernement a copié Koloba, on a annoncé en haut. Rassemblement plus de 50. L'état de Azana d'information que les kabiso, ce qui a le bibiso tokotosa, parce que mutumoko ta kokoloba leki l'état n'a pas d'information pour l'état, Azana bakano ya information et belle, ce qu'a le bibongo, pour Bible le bi était mokonzi ya mboka, Azamo sali ya nzambe, n'est-ce pas, le cas balupe magistrat, tokoyo kelaye, ezana problème monente, pour le eza pena suka na suka, te eza pona tango moke, yangona mundimi nyonso pende ko nyonso ayebake ezana litomba pona biso kofanda na ndako ko manyola makamuso ko méditer parce que mbala mingi to mibanga kabiso moko to kima kabiso moko bato mingi omona bazo kende nzoka ne azako mikima ye moko sika onde na occasion oyo o mikutana na yo moko ozala na rendez-vous na yo moko na nzambe na yo e kozala litomba mingi mais to yoka l'état po ye azana ba information biso tozana yango to na lobi encore de nouveau na ba pasteur to sala attention to comme ba journaliste te ko luka ko commenter ba actualité pe to banda ko manyola ba bible ndenge biso toza ko kanisa pe de l'autre côté na lobi te tozala indifférent na likambo eza ko yela biso to yeba ko sokola maboko tango nyonso pe to yeba ko landa ndenge malako l'état ko pesa biso to ko tosa yango. Message au biso to koki ko lancer c'est que ezana ba angle mibale. D'abord sur le plan physique, les rôle au gouvernement ezosala mission ya gouvernement c'est pour protéger peuple naé et la décision au gouvernement est jouie on a ko protéger peuple ndenge pe ba gouvernement ba mboka mususu ezui ezali kitoko parce que bangunde mutu bazana ba information mususu biso tozana yango te et puis tozomona pe ailleurs comment les choses na ba pays oyo bazana système sanitaire ya bien ndenge bazui ba disposition ana eza bien mais deuxième position nangeza beaucoup plus moi en tant qu'apôtre moi en tant que pasteur leader sur le plan de l'église j'ai un autre son de cloche parce que son de cloche nangezali que gouvernement tant bazozo ba décision oyo il fallait aussi associer l'église associer aussi les hommes de Dieu. J'ai des choses oyo na emarkanga makasi pe na sepela ngo mingi na président Nabiso Félix acte liboso au président Félix à Pozaki ezali à culte solennel à Salaki action de grâce et à l'issue à culte wana na stade de martyrs a dédié mboka et pas ensemble au moni aucun président oyo aleki na kata mboka posa acte de mona batunsu bakoko mona ngoka acte moko simple mais ça très significatif. Deuxième acte oyo Pozaki eza na États-Unis na voyage na ye wauti ko kende dernièrement devant ba juif et puis accueilli pour renouer notre relation avec l'État d'Israël et puis a cité ba passage belé biblique où est vrai c'est que pour nangana ebi que tous a un président chrétien par rapport à ce que mutako ko sala makambo na te ce cas na Saint-Esprit te azobenga Israël na ba terme obiso tolobaka boussole et l'horloge du monde c'est que mutu akopambola Israël akopambola mutu akolakele mabe akolakele mabe c'est que eloko président na biso akoye kusala pona ngai ezali soki tozongi na mwa bamakambo ebele eza maladi oyo bato mosusu abengi épidémie mais mutu oyo aza na vraie information makambo nyonso surtout c'est Dieu et Dieu révèle ses secrets epa baserviteur na ye tomoni lelo na kati église tomoni pardon na histoire ya Bible lelo soko omoni na kati ya mboka na biso panique ekomi bato bazobanga ekomi bamakambo na badécision tozozwa tant tozomona ailleurs panique eza totale peur eza beaucoup plus epai ya bato au lieu de sensibiliser les gens mais psychose moko ekoti na kati ya peuple na kati ya psychose ya peur eza na eloko mosusu eza na nsima omoni tout leader aza na devoir
ya ko rassurer peuple na ye pe moko boye. Omona Moïse a même bana Israël. Même yemoko Moïse à un moment donné azaki perdu. Devant eux c'était la mer Rouge. Derrière eux ezalaki armée ya ba égyptien. Peuple monaki akomaki na suka. Mais Moïse a tellement dit pour nous sa peuple a dit gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Tomoni roi Josaphat. 3 armées alliées basanga pour ba ko bundisa ye. Ba surprendre la guerre. Et l'autre liboso roi Salagini. Roi a décrété jeûne et prière. Tant a décrété jeûne et prière, ba bondeli mbala moko professeur batumingi balobaka mingi confiez-vous à ses serviteurs, vous serez affermis et vous réussirez à Dieu, vous serez affermis. Et bimaka na initiative ya roi Josaphat tant azalaki bité devant 3 nations et yoko bundisaye tant a proclamé jeûne ba bondeli tant bandi ko yemba nzamba ebisi prophète albina yabi ke bitumba wana et vous allez bino tengande mutango bundela bino. Moi je vois que nous avons un président chrétien. Tant que ba décision na bango, bako benga ba scientifique, bako benga ba politicien, bako benga ba expert, il faut aussi associer les hommes dédiés na ba prise ya ba décision na bango. Parce que banka musuba kan sa ba sali pe malam, mais pe ba ka la contre banka mbebele. Parce que za guerre mongo ça sur le plan spirituel. Même ce que ça sur le plan physique, mais notre Dieu, il est capable de résoudre yango sur le plan spirituel, même sur le plan physique. C'est que le Congo actuellement, ils ont une situation, un système sanitaire moko, il y a ma casse comme en Europe. Aujourd'hui, l'Europe les a dépassé. Même Chine a comment dépassé. Les lobbies sont ce qui est vraiment ma casse. Donc, parce que tout le monde est hôpital na biso ezali ba makambo ezali belé. Mais c'est que il devait faire ba ko benga ba sali na Nzambe ko zwa initiative mongo ke même attaque au séminaire un jour et pas dans Nzambe. Na prière lokola un dimanche. To bondela banda tongo ti 15h. Bita ko prière na biso ezani na 5 na ba église, na 5 na ba homme de Dieu. Yé mongo pa ke sika sambelaka parce que na biga zamba pasteur aza sika ke na sambelaka ko vanda na se ko lele pa na Nzambe pour la protection. Ko senga faveur ya Nzambe, protection ya Nzambe pour na ba congolais, ko senga protection spirituelle ya ba frontière na biso. Kosenga epa ya Nzambe a guérir ba frère na biso ba attraper maladie wana. Eza na ba geste mususu ba minimizaka yango, mais eza très puissant. Eza puissant na ba maga mususu. Mais kokanga église eza nango pe mabete ndenge ba lobi ke tovana na banda ko ndenge tozoyo kana ebite soki eza officiel pendant 1 mois tovana na ndaku o bato ba ko prier na ndaku. Mais moi je voyais qu'il fallait aussi associer les hommes de Dieu parce que mboko ezali mboka promesse. Mboko ezali mboka promesse banda ba professeur pesama ba simo kimba on a ba makambe belé ba fleuve belé toza lokola ba nation nyonso tuté toza na appel na biso toza ba makambe na biso c'est que toza na notre manière ya lolenge na biso c'est que tant makambe nengo ekomi recours à liboso ezali nos autorités et les peuples et les hommes de Dieu face à l'Éternel ya kosenga Nzambe Seigneur ton secours parce que soko tangi na kati ya Psaume 91 omona combien Nzambe azoloba même tango peste koya 1000 bakokoya na gauche 10 000 bakokoya na droite mais vous allez jamais atteindre na kati ya banini ezana ba promesse ebele et loko oyo lelo nakokoloba vis-à-vis ya ba serviteur de Dieu vis-à-vis ba autorité ba développer perte na kati ya bato toyebi ke coronavirus eza réel ezoboma omoni père eza nini père nako pesa exemple biblique Yesu azotambola likola mai ba disciple tango bamoni babandi koganga babangi babi non c'est un fantôme et Christ a dit non rassurez-vous c'est moi. Pierre a dit Christ a dit que non Seigneur ce que ça yo ordonne que moi aussi je marche sur l'eau. Tant Christ a dit yaka Pierre a bimi abandi kotambola likola mai par la foi atambola likola mai mais tango amoni mbonga amoni mupepe mbala moko abandi ko père ne muté bando zilise
mutu mususu kaka na nouvelle kaka azwi akopike pe crise mutu mususu na nouvelle azwi akokokima sans yeba nzela azokima te na kata nini badévelopper mingi foi kondima epai ya bato nazosenga na bapasteur to te ya foi même so bato bakufaki na Chine bato bakufaki na France awa nzambe bakoki kosala miracle mpe bato mpe babiki tozomona bato bazobika na bamaladi mosusu eza incurable bato bazobika et comme nous sommes un pays oyo ezali na destinée moko prophétique nous croyons au miracle. Dieu peut faire quelque chose que bato belé pe bakoki kobika. Bible dit si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, abi je guérirai leur pays. Tout négliger aspect spirituel parce que la monde a ba décision na bango on dirait ba tché vraiment aspect spirituel pemben. Or le président avec ba acte opposé, nous croyons que nous avons un président chrétien au Seigneur lui que tango ba makamandingo zoya à associer les hommes de Dieu parce que n'a dit que pour na poser ba acte opposé qui azana ba collaborateur aza bien entouré aza bien encadré parce qu'un président ko sala ndenge wana te soko za ba conseiller moko makasi te bazo guider dans ce sens là et je sais pas si bazo sala ngwa nini mais ba ko décréter que non par exemple on a appelé cet exemple dimanche peut-être prochain eza le 22 ou bien dimanche le 29 na étendu à RDC Mobimba parce que dimanche presque tout bazaka na bandaku du matin aux 15h batba adresser prière et pas un Nzambe en faveur Nzamba biki samboka na biso Nzamba protéger mboka na biso to protéger ba frontière na biso to senga faveur ya Nzambe to soutenir ba médecin to soutenir bato banini to senga guérison pour la baneko la biso zobela quelque chose va se passer. Voilà un peu ma contribution dans ngana koloba par rapport à ça mais ba décision musu bazui eza bien ngana linga toujours kolukaka ko pesa nuance moko il fallait associer les hommes de Dieu et puis l'aspect à prière peut kotali sabatu beaucoup plus la foi que ko véhiculer message ya peur ya psychose bato musu ba kokufa na ata na maladie te abandine ko posola kaka pamba azane na maladie musu te parce que lelo ngana uti na agence a na SN parce qu'il fallait nazo vol na ngai il fallait za annulé mais maman moko bandi ko kosola wana na kati ya dine ezaki panique na kati ya SN omoni eza panique lelo il fallait ka ko bana kosola na nzela et communiquer que okako kufa na kobanga kaka ko kima nini na okakita ba memi batu na mutu moko na hôpital Anjili bato tout babandi ko bima ko kima na ba médecin babandi ko kima omoni père eza très dangereux muto ya banga za leste ba te ya bato foi balakisa bato que non ba mitika te mutaki ndete asala n'importe quoi mais les gens respectent ba ordre ba pesi mais que bato bazala pe que Nzambe pas capable ya obikisa bato na. Voilà un peu ce que moi je pouvais ajouter koloba mais et pas na bilanga. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, ma maman, CGTV, ma papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et CGTV, Tokotala, ma maman, na ba papa.